Bonjour, bonjour, Nabalania, sa vérité universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout, Bozali. Très à l'aise de vous retrouver ici sur notre émission, Nabino les news de Joyce. Nazara vraiment les Sengolais na Kaliboso, Nabino pour nous saler la bino musala. L'émission Nabino les news de Joyce, César toujours on a pour nous rebiller la bino onyo c'est news, onyo c'est vérité quand on est na vérité universelle. Le côté les karaté a les araka vérité na vérité. Je passe derrière la caméra, je dis d'abord bonjour à mon caméraman, Babi Ozembil, Babi caméraman énergie, Babi caméraman à terrain, garçon à Saram Sala Naïmaka. Je dis bonjour à mon boss maître John Moté, ma maman Micheline, la reine mère Nabiso Yoana, Bafana Nabiso Zane, maman Micheline. Je dis bonjour à mon cordon, Babi cordon mon ya solo a pesara idée o Alexara Bananzela, Babi Gaëtan Vandal, yende cordon nanga. Je dis bonjour à toi. Je dis bonjour à mon vieux golf qui a des dégâts matériels, machine à bon, machine à voter. Yende vient na tikalina na 2020 en tout cas so monyo ko kite olongwe dans so foot olomba te to bois ka ote to bango te poto ebiso bongo lelo na émission na bino le news de Just na embeli bino Micho lelo to komeka mpe ko solana Micho to yeba nini ezoleka et pas artiste comédien parce que baouta que les la calamité to moni sous un mois pamba ba koufeli lisusu en tout cas to komeka lelo solana Micho to za de ana mission na plateau na biso. Bonjour Micho. Ouais, bonjour, c'est bonne. Bien, bonne santé. Santé ça bien sauf que tout ça mama. Mes condoléances encore. Ça va ça on allait mbatto sur la Syriango. Merci pour mes condoléances c'est ça quoi ba voye que inazole la vie na ko c'est quoi. Micho tokoki d'abord koyeba vie dadi akufa kinani akufi na ba na maladie ni parce que kokufa na ye ba malade ezobima ebele tellement que yo zaki tom sou bato pe bazaki na vie dadi bato bando que ta la vie dadi na hôpital tonto yeba vie dadi akufi na maladie ni ouais vie to yebi ke zaki pancréas ouais pe ça cancer de sala ke betaki jave makasi va souffrir na ningi akei akepe masiko Sambazu molimo na pe ma poche ezate pa koki sous passion na molimo ikei c'est ça. Micho tokoko eba par rapport nini komi ko s'est passé na ngam na bino apparemment maloba de la foi bimisaka pasteur de la foi malobo ya bimisaka prophétie oye apesaka bino en tout cas ba misu ba salela ngote po aloba ka boye bo sangana bo sambela po amoni esprit liwa côté na bino ba artiste comédien mais apparemment ba misu ba kendaka ba misu ba kendaka te eza nini parce que bo cho perdre pululu mais soka lobi prophétie za problème taza mona nzambe neti biso nyonso la PC prophétie eza dinte yango mte kangaliwa liwa même ba pasteur ba kufaka so journée koki mboko kape ko sangana nda ebisaki bino nyonso bo zanga te bo kende bo sangana eloko moko po bo benga na esprit de mort wana bato ba kende ba prière salamaki mais aka sijo ate toko vandela pour mutasala liwa mutasala ko bota ya mukile za nzambe na kokola na kokufa comprendre donc zakutu makambo ngobeta ya CTT ezaka bato pe bayeba te bakufa chaque jour ba ope bayeba te bakufa chaque jour ezaka tant ya dadi azobela déjà malade no yebinde yande ezalaka ya cancer nande memi ya kepe mana kimia biso tikali to sambela nzambe to umela mukito tambula bien poto kenetiki koko tiju mkoleko kabisa zo bato ezwi mutu na mutu ala. Micho balobi bozo kouf babi bino ba artiste comédien bozana ba poison na nzoto par rapport ndenge bokendaka kinga kat ndenge bozaka pembe na maman Olive okokolo bana nini wana pona ba rumeur wana ezo circuler wana ebite ngai lo na ebite na lobango te puis na yoki yango te na ndime on peut-être ke koza bongo batika biloko wana c'est pas makambo ya momo batu bakolo ba wana eza bilobela ya muto ba bilobela. Donc c'est pas pareil en bête on est nga ndenge ba edikanga la famille nga la ndenge famille so ba edikanga aloba nga o moni yango ya aloba o na moni te na ona yokite na ko bête on c'était jamais comprenez que tozaka na mission na kati ya émission na biso lelo tozo sila na ko azosi na ko répondre na ba question nyonso tozali ko tuna ye Micho toyo komona ke bino ba artiste comédien apparemment bolingo ezate entre bino parce que balobi ceux qui boké placement be beaucoup tani so ba pêche Micho 500 mususu mona ba pêche 200 aboke le Micho malade boké placement ba pêche Micho 200 ya 50 motema motema ça dépasse ba makamo besoin de entre bino pourquoi ngai mambo zo bele kana na mona na ngoti c'est que on a ba association na yo kenda te pèse ba ninga ba zo ba $500 na ba $400 ngai
so benga ko pa tournage na tourner bon mutu pona $500 $1000 ye bon ka so mi bokonza likolo na limite ke za bon pona na monate comprendre ngai na jouaka na Lisboy Fondation bafuta nga oyo mona na komisi nzambe bapesa nga piste na nga na sa relation nga bato basutena nga na me ma vie na kolisa mwana nga na bavndeko na nga na bato comprendre donc nayebi kuma moto pona $500 plus jamais so bakabeli mutu nga pe pesa sara ba cop na nga na za peine de na bato nga o nzamba pesa nga na sima kombo na nga o bakabela biso ya miso bato so jour les tomber na bato na kumsa nzambe a gloire de na o na zui na ba camarade na mndenga musala na yebite ba pesi mutu loko net ndeni mutu lobake mutu oyo amemi pa na yo wana yebi balobi place boba na basosa na association bokendaka bozana ba place ba benga bino bakabela bino bambo na mona na te balobi yeju na zoe balobi ya zaka balobi akosela ka batu makamu ye mo pesa vana yemona na te ka balobi aza mutema mabe atika babilobela oya makama balobi baloba la preuve balobi face à la preuve atika ki balobi faut preuve ezalaka Micho bato nyos bakendaka le bokendaka pa mamo le bato nyos bakendaka pa mamo live Micho yo za partir bato wana to kendaka yo ya maka bano tuna makama ya maman grand prêtre bon et ça par rapport to mona ko na luwa na bino et puis que to ko benga bino oui azo salisa bino pesa mbote place à maman bato sala bato nini Congo loba mapo bozo kende mingi kune pa mama bato musu bazo ka motema passe Micho ke pa mama aider on ba ka motema passe na itese na ka motema passe na contexte ni so baninga bazueza lokumu na ngape poso muninga na comédie aza bien ngape na quartier moso ba ba artiste comédie bazaka bien et so maman na biso to za ba quartier moso ba mona biso pe danzela to bien. Et puis que Micho ko comprendre yo ndenge zo répondre ko comprendre ya tikale ye ka fa kende ya tikale Micho ba kanga biso te to sala musala biso ba kanga biso te to sala musala to sala musala to ya ka ko pesa bino ba information eza vrai to ya ka ko yebisa bino ba makamu po biso ne to zo mona le bokende kinga Micho to lexa wana Micho ko mona ko répondre bo za na motema munene Micho ko mona yo Micho comment na yo na ba question na biso nyos tozo kuna yo soutenir na sunga biso so ba sunga biso tenana c'est bien ce qui ba sunga bino mais bino moko bato bazo sunga en tout cas ndeti bo milingi te na ebite lo ba ju ba benga pe kokolo ba bote kuna non zwa kaka amon ya bino ba jeunesse bo sala te poto ki turoba to kena de na ba na cordon na Gaëtan Vambela yene mto katalika mso Joyce oketo to okete katalika mwese kuna so ba mtema mama tuti mutu de ta cordon na yo oh nga za chef na Lisboa français na côté lettre ba beng ba actrice so ba ki kuna ba 14e personne nga kuna 3e personne na kete c'est fona silika gloire à Dieu pour la comment na kenda comment na yo ndenge zo répondre wana motema malamu ozo lakisa que oza garçon o fongolela raton musu baninga pe baza place te yo kende akonga na kenda ki mais motema malamu na bino mais apparemment bandeko na bino mususu bazate oloba ni yo moko yeba ndenge otambula vie na yo vie ya mutu na mutu to bine to mimango la lo sambo panzambe mutu na mutu ala mettre ya vie na étant déjà mutu azo ke dina na 30 quelque et ça passe conscience ya mutu na mutu yaka ok, comprenez que Tobetina, Micho ba souvenir nini ya vie dadi o tika na vraiment ya makasi na vina. Ba souvenir ya vie dadi zebele via sala trop. Apesanga ba relation danger ba senga banana kofi. Apesanga ba belé ba tournage bela fisa changa ya bien. Donc c'est ça, donc ba souvenir les bena ko beta betangote po la vie continue quoi. La vie continue, comprenez que Micho a vraiment la passe dans mon thème. Tant qu'à toi, écoute, vraiment ça bâti, mais à forcer Netflix pour à ça là. Donc à force qui pour à ça la kaka émission pour à répondre car nabamituna autre kotuna quand des babi la vie continue, to me camper ko beta non lisola ya Micho ye moko. Bien sûr ba na matanga Micho to koko ye ba d'abord Micho banda wapi. Bana poto ba otala yo un parcours non ya mkie bana poto ba yo ouais na betango déjà belé et ouais c'est la première fois o le kana vérité universelle na les news de Joyce moi na travailler na ba venanga ba mbutalika na Delvo
travailler na ba scène nga ba vie ya ba vie nga mbonge que son âme repose en paix ba ve centre la bambinza ti na 2003 na Elise Boy Fondation na ndepe na phénomène so besko ne mutu akopesa nga ndenge mutako bimela nde na bima na banda 2003 si lelo to na 2000 et na 2020 nazaka la féminin so bina zo bosser toujours pour na lobby na ngako. Micho, ce qui lelo babandeli par exemple mokili okondima kaka kozala artiste comédien. Ba on m'a posé frère musala maintenant ngaba bisala mboka mobo. Pourquoi na mboka na biso Congo? Mboka bana biso to ya ba mikolo bazao lela. Théâtre zo changer te biso to kutsa ndenge moko. Na yebi kenzamba osala ba otema boko président Facha otika so de na pevita pesa grand pote mbote atala pe côté so ba comédien pour ba misale za banzoto ya danger mais soutien kande ya mboka non bazongo pena na maboko te ko c'est ça. Micho kande bosingi kande lobby président Facha ça quelque chose aotia vraiment maboko côté na bino Micho nini oyo regretaka makasi na kati ya mosala na bino yo mopenda so oza kovanda bi eloko na linga ngo te oyo esala ko vraiment motema na kombo ebele kombo leki bozwi na nga na muke na mosala na sali na tete na mboka o kombo eze ebele koleka nde peut-être nde na touche la c'est ça parce que regret na ngeza apesi ba misala na biso tisiko na te tobini pena na professionnalisme c'est ça parce que ba regret plus ba regret zaka ande tozo solo na Micho hein azo répondre vu qu'on a passe na motema mais azo forcer ka tout ça l'émission bozo quand même voir na eza cassé donc azo forcer vraiment Micho tokoko ye ba relation na on ba artiste comédien ya ba groupe musu ces arandé nini pour musu ces kokoko za bomona na raté mais moi ba relation za ka moi ba nini ngap tout le monde solo bien sopo gafé et sengna le belo Soza mkono ya pesa battre na solino mais to sola très bien à tout le monde so boulé za to kutani so ezate na vai na parler so na beng batu na 5 cop monsieur samité na cheplay na ndo beta na batu nanga ti appel à bien rouler na côte na liste boyo set combien d'années déjà na umelika ke bana 2003 tisiko 16 à 17 ans là mbula mona groupe. Félicitations parce que vraiment te sentir Micho ça est fidèle hein Micho ça fidèle en tout cas très fidèle donc ya boye Micho tokoko ye ba souvenir ni ya malam oyo garda na musala na yo na ba souvenir ni ya mabe o za na mpona musala o souvenir abe ezaka déjà koza Micho yo bengai oyambanga na déjà na kombo vrai souvenir ya ngolo kombo esala nalia na lata na futa ndako c'est ça natangisa mwana ya moma pa lelo pesi baleki balelo pesi c'est ça on a ba il faut ba soutenir biso pour musale ki ne musika. Ok, ton côté déjà, na rubrique émission na biso hein. Micho, parle-nous de vous. Parle-nous de vous. Ton côté vraiment micro. On peut ça, qu'on a expliqué yo. Sur tam sous. On peut si so combo na o bot ba bota yo, non poste non, ba classe au tanga. Moi parcours na yo, combat maman, combat papa. Donc to leki na rubrique émission na biso. Ouais, merci. Batu baebi déjà nga Michel Mbabou mananga bakata Micho. Fils et papa de frère Grégoire Mbabou Mananga, maman Nangaï Jeannette Mandeoula, et puis Nabotami Nabayaya, na 3 mamans, maman Nanga Nazamo Liboso, mon père et parents Nanga Naza, puis moi na Katia Bana Moussouskoua, c'est ça, na Sepeli Nazamo Kongo, Nazamo Yombe, déjà Mbabou Mananga, et Angona Komo Nabiso. C'est ça, j'ai né à 85. Ok, merci, nous sommes déjà de retour. Comprenez que hein, tout ça là, Micho oui déjà Coco Tawane Zaki Rebu qui est mission de Bisoka Andé Zalaka. Micho, tu Coco pas Micho marié célibataire. Sinon la balte menaza moi nanga moi c'est grâce la brésilienne. Bébé grâce Mbabou la brésilienne Choco Fapa. Moi, j'ai 10 ans, mais toko ça s'arrête poil partout. Donc, il faut bomber la mboka, moi, avec sa maturité.
Micho tokokoyeba Micho akomaka film hein to Micho akomaka na pesa pe ba idée so c'est naza limité ba bengi pe ba massa mso ba komi c'est ça film nini so comment belé ba idée belé na pesa belé c'est belé bana de na pesa belé na ko kanga susti et oh yo mo vraiment comment oh yo mo ko pesa makambo oh yo mo ko vraiment sala msa akobosa na c'est belé na sasi ba filme na ko ba gag na pesa ba idée ba gag ba exact et belé vraiment belé on a bêté la tout na biki to bêta simba Micho lelo bana poto bande ko mususu basara les news de Joyce baninganga pe baeba o meka pe ko ebisa biso pona bokutana na gag to na nzonzing esinga na onini ezaka producteur mutapona ka to ezana mutuma bapona ka komaka insister fozala mususu pe mettre à scène atali personnage wa so esengi Micho Pazala na rôle ba drink so esengi te tu peux pas venir. C'est ça. On a encore les producteur Yemoko Apona. Soyez pas poni au gloire à Dieu. Mais si on mettait à cette partie la histoire et 5 personnages à Michoté au côté. C'est ça. Micho, lelo so babi Micho lelo ministre de la culture et art. Oh yanani. Na ya ka théâtre bon. Nini o yo zakana souci nango ebi ke place na so ba théâtre ko ngebonga ba comédie ba ko mo futama ba mise ba ko mo futama ba zo ba doana bango to tuna ba konsomo kitoko yango nde to lukaka. C'est ça. Comprenez que tous les Micho hein on va répondre on a décidé na ele lo so comme ministre on senga eza ndé makambo ya lobby yango o salela Micho lelo to comment au mona bino moko bat bosale la biso ba pièce bosale la biso ba film ba makambo wana no ba idée wana ya kabino ndeni parce que na ba film musu bosala ka ezaka ba vie au batu d'être mutumo ba kuta na mabemo be na vie na mais amoni ngo sous na théâtre c'est imitation de la vie actuelle. Tous les la réalité ba vie ba parler au boy et batami to beton ba histoire ya ba famille ozo leka donc eza musala ya mutu ya mutu ba msu batangeli yango msu pa botami na wake baksa suba maile na ba chic eza boulot nanti boulot na yo buza boy ngape boulot na ngeza tete le quoi eza boulot na ngafona ça toujours na ba idée faut yoka ba solo développer le sommet le place mob o na palo bombe on joue le senga opesa pesi comprenant que tous les Micho hein tozaka na kati émission na biso to komo kene malembe na suka ya émission na biso en tout cas Micho mo bambote na bato balingaka yo moi programme orchestre avant to chiter na wana Micho est-ce que ba makambo to monaki na matanga ya pululu est-ce que to retrouver lisusu na matanga ve dadite biso tozo senga bolingo bino nyeso ba comédien bon moneni po to mona batu musu basala ba succès comme mutamati na podium bandi obelela kombo na ye na Vélodrome biso nyonso tozala tosala musala en plus bolingo ezalaki te parce que tomonaki déjà absence ça vient na biso vie de loin ayaki stade à Vélodrome te tomonaki ba absence mais ekomaki mutu amati be bakoma welela ye place à mawa place à kolela mais place ba star ba ye ateza place olela ba fatigue biso balukande pena ba occasion amona ba biso pesa ba makambo bango Micho yo lela ba oganga Micho ba Micho ezaki ba oganga komone atomboli bo Micho ezaki babeleli Micho par exemple babeleli Micho atomboli maboko apepino babela ki na telemaki on comprendre na par exemple mais vérité universelle omoni ba vérité to bimisaka omoni ba vérité to bimisaka Micho banda ko babeleli Micho tombola maboko artiste so akufi balela kana ninga ba artiste comprendre pour va no monaki leki nangana ni masa to benga kaka pomba na se plaque lo asaki aina tenia scène ningisi po akufa kaza comédien na ola ina bulba ko nga tenia pula ko to ngona pousse kolela nyose yango to lela muninga na biso eza normal parce que baeba na baza public tango ya ayebi ke mama atanga mono akukata ko bomba te cher de pousse sali akobelo so za succès na c'est ça comprendre bele no ba mona biso en viboiti comprenez wana ezaki tozalaki na posa te Micho vérité Micho muka bimisi vérité mais à répondre à lobby que tous esprit wenge oh théâtre on a connecté à maçonnerie théâtre groupe phénomène sobi
Moi bambote na programme ya mouvement. Ça là on a matanga tout ça opema. Président ça en poto sanguzwa qui na poto na professeur pesa mbota za ba vela ba if ba mani ba malubadu ba tebele ba Francine tout baza kuna ba tebele be ba yamba famille nzongo mobimba ba José nzongo ba Didier nzongo na bosse te die merci mbokani baza kuna mikili na mbala Marlène Tessa ba Béatrice ngala ba benga kilo puna matanga ba waibezo avena Guillaume Van Magaza na kina zozonga programme matanga. Programme non ça mi te toza ba programme déjà des jours so ça mi boye ba ka biloko boka makasi biso dola kutu ndia boza kutu boye ba déjà bo pendant ça c'est ça. OK, merci Micho. Nous sommes déjà ya na ngasane o mbobezo bambote banga bazoli la ka ya dadi c'est ça. Françoise Bezwa, Agnès Bezwa, ou après ma famille n'a pas belé. Agnès Maked, papa la Jonathan, Solas Diata, Tina Diata, Hervé Mafolo, Magozo Bengate, Fisto Basele, Nabosete ma pipo, Mbote Nayo, Tok. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à mon caméraman et Babi Ozemini Énergie, Babi Mobala Moulaï, Garça Sakamsala. Je dis merci à mon boss maître John Motema, maman Micheline, la reine mère, la queen Mada, la biche Zaka vraiment maman Micheline. Je dis merci à mon cordon, Balobi cordon Yambinga. Cordon Ngabajete papa Azong Saravama, moi Nananzila, Asalam Salanae, et Pesazouate, et Bisso cordon za Gaëtan Vambila, Vambila, Yende cordon à Bisso. Je dis merci à mon vieux golf qui zola des dégâts matériels, machine à mbongo, machine à voter. Je dis merci à Binones Balinga émission, les news de Joyce. Ngana Binoto Kouten émission Sika. Bye.